Maestro Kiambote Kiaku, le bâtonnier, l'apôtre Papa Diangenda Kuntima. Sedito Kiambote Mukumwase mwana tata mwanda vedela Mukumwase ye mwana ye tata mwanda vedela Tulengele votre voix. Sedito tata fumambanza. Beto bana bako tukolombele bakafulu watu sikidikisa. Ensambu zange mfumu Yesu Kristo yo zola kwa nitata nzambi wasi yo untwadi yo nitata mwanda wa velela vika wakwa masikilanga munaita tuba kwa yendera fu se ye mwana nitata mwanda wa velela. Amen. Amen. Kombo ya tata ya mwana pe tata mulimo santo. Lelo ezali mukola misato. Oyo tozali na milulu na biso ya le 2 avril. Oyo ezali ete tata mulimo
takamboli na bana na ye na bamuvuma nyonso ndenge nini tokoki kosunga ye tata mpe kotonga Yerusalemi oyo milulu nde bapesi biso na biso basurveillant mpe na chorale Yerusalemi ndenge tolobeli yango tata molimo santo abongisaki ndenge nini bana na ye biso nyonso toparticipe kosunga mpona kotonga lingomba oyo motuna batunaki ye na 1921 yo kimbangu solo tolimi mosala na yo bapesi yo euti epai ya tata nzambe kasi ozali na mbongo te bato oyo bokosalaka lingomba bazalaka na mbongo yo oza na mbongo te réponse ya tata Simon Kimbangu na 1921 te bandimi na ngai bandimi na ngai oyo bakondimela ngai bango nde bakotonga lingomba yango tata molimo santo akaboli biso misala mwana na mwana ndenge nini tokoki kosunga ye tata ndenge nini tokokotonga lingomba yango chance oyo epesameli biso basurveillant na chorale Yerusalemi bapesi biso date ya le 2 avril 2 avril yango nde ezalaka pene ya le 6 avril lelo biso moko toza komona tata molimo santo na nzoto ya papa Simon Kimbangu na l'an 2023 alobi ete azongisi biso na zero de compteur ezongi na zero année l'an 2024 ezali nde année ya démarrage soki tokososolaka démarrage azongisi biso na 1921 ete le 6 avril banda ntango wana ezalaki ya koyebana kaka na biso bakimbangiste leta ntango wana ayebaki kaka lingomba me date ya ebandeli ya mosala eyebanaki te ezalaki kaka biso na biso oyo tondimeli papa Simon Kimbangu nde tobandaki kofete na date wana na date wana oyo biso toyebi likambo soki ekutani na ngonga ya mosala to mokolo ya mosala tobandaki kosala marche ya kokosa na mosala to koloba ete nakomi malade na famille kuna mwaye te nakende kotala famille mingi tolobi eke mama akufi tata akufi nakende kokuta po ete kaka oya kozwa nguya ya le 6 avril esikoyo leta aye kososola likambo yango alobi ete ezali ya biso nyonso na RDC na mokolo wana foto fete yango tokanisa yango tokanisa likambo oyo tata molimo santo na nzoto ya papa Simon Kimbangu Kiangani makambo na ye ndenge azali komemela yango ye moko papa Lengenda abandaki koloba toyoki na Yerusalemi ndenge balobi ete papa Lengenda abandaki koloba na bango tokoloba na biso ete makambo mosusu ye moko tata ntango akozonga nde ya kokokisa makambo nyonso wana Yerusalemi tobengi papa Simon Kimbangu Kiangani koko na ndenge bofandelaki na bapapa bango nyonso misato yango na mokolo na
biso ndenge nini tokoki kozwela kimia, ndenge nini tokokozwela kimia. Lobi na poko na bozongi ya nzoto ya papa Simon Kimbangu na 1960 le 3 avril tolandaki ndenge ye moko alobelaki yango na ntango wana ye mpe azalaka malgré azalaki na age ya 9 ans mais bukoko esalamaki na bapapa papa kisolokele papa di alungana papa di angenda kontima balobi ete bozongi ya nzoto ya papa Simon Kimbangu na 1960 wana il faut bayamba ye na koko na ye moko oyo bakolobaka na Kikongo ete mosantu ezali ete oyo mokolo mwana moke abotami bapesi ye kombo ya mokolo oyo aza na kati na famille. Baponi papa Simon Kimbangu Kiangani ayamba koko na ye awa na Yerusalemu. Ye moko lobe alobaki yango esalamaki mpe ndenge wana. Na ntango wana emonanaki te papa Simon Kimbangu Kiangani aza na age ya 9 ans bapona koko oyo ya mokolo oyo bapesa kombo ya Simon Kimbangu ya mokolo na zunga batalaka babi mutu oyo yango bapesaka kombo papa Simon Kimbangu ezalaki ni papa walombwa awa na Lukengo. Papa balobi koko oyo ya makila bayaki kozwa papa Simon Kimbangu Kiangani à l'âge ya 9 ans ayamba koko na ye awa na Yerusalemu. Totala na bonzambe elingi koloba nini, elingi koloba nini. Papa liangenda alobi eke manso ntango tata akozonga yango nde ezali komona lelo oyo biso basurveillant batindi biso le 2 avril makambo mibale oyo ya botongi Yerusalemi mpe koregroupe to koreunir biloko nyonso tokoyambela bapaya le 6 avril l'an 2004 oyo evenema ya makasi oyo mutu nyonso ozala na société ozala na privé na compagnie awa na RDC tokanisa mokolo wana ete journée payée et chômée lokumu mpe na leta soki leta atie loboko te likambo ndeko ekosalama te. Bandakala biso basurveillant bapapa batielaka biso motema basurveilla kala toyebi ntango na papa Nkalambote azalaki bantinsani ya botongi Yerusalemi ndenge nini ebandaki kosalamela kotonga Yerusalemi mpe kokanisa kolia ya Yerusalemi kamio ya liboso to motuka ya liboso oyo epengamaka nde kantine ya Yerusalemi esombamaki na biso basurveillant mpe biso bato ya yambo oyo tosalaki kantine awa na kati na nkamba yango nde bapesa biso premier poste oyo restaurant ya premier poste oyo ezali wana bandakala ana bapapa baza koloba ete kolia na barestaurant ya kati ya Lingomba parfois
kaka ndenge batata batikelaka yango restaurant wana ezakaka ya biso bapied gauche na restaurant ya baton basurveillant oyo tokoki kosokipe na cantine. Tala cantine wana ndenge ezalaki biloko ya koteka. Boutique oyo ezalaki ya basurveillant na se wana ezalaki ya makasi na initiative ya bapapa nyonso wana kosunga Yerusalemu. Wana kosunga Yerusalemu koloba ete biso bapied gauche ezali mbala ya yango te oyo ezali toya kotonga Yerusalemu mpe kolesa Yerusalemu yango awa la l'an 2024 yango papa alobi ete biso basirwa le 2 avril biso nde tokosupporte charge nyonso wana yango tosala makasi esika wana soki nani topesi te toyebi ete mingi bazopesa te pamba te mungunia akoti na kati kosala masongisongi matatoli lokuta na kati ya mouvement po ete opesa moyen oyo oza nango te me yo oyebaka ete oza kopesa yango epai ya tata molimo santo oza kotonga Yerusalemu. Ozali kolesa bato oyo bakomataka butu moi na kati na Yerusalemu. Biso korali Yerusalemu. Papa Diangenda aza kobenga biso banzelele ya papa Dialungana, nzelele ya Yerusalemu. Misala ezala wapi? Lutendele, plateau de Bateke, kuna na Boko na Brazzaville, bisika nyonso ke misala ya bilanga ezali. Biso nde ezala Sanoa na tango wana, awa Nkama, kuna na Boko, misala wana kosala nde ya wana. Obosani ata likambo moko te. Papa akosala voyage. Papa Diangenda bisika nyonso oyo ya kokende bino tozokozalaka te toyebi likambo wana malamu. Misala nyonso oyo ya bilanga botongi nyonso Yerusalemu. Tolandi discours oyo bouti koloba topusani ata likambo moko te yango tokoyembaka nzengo bino mpe bato boyembaka yango tata molimo santo papa Simon Kimbangu Kiagani aye kozongisila biso na zero nzembo oyo bapapa elobi ete tosungi kakulu muna sikadia yina ya ntete tata molimo santo nde azali kozela biso yango papa Simon Kimbangu Kiagani alobi ete azongisi biso na zero tozongisi lokolo na biso na escalier oyo ya liboso ndenge topandelaki ndenge tondimbelaki tata Simon Kimbangu na bolingo mipeko mpe misala na bango yango nde papa Simon Kimbangu Kiagani asali biso rappel na esika wana ngonga ezali kokende tozali na mosala makasi remise ya bakado biloko wana tokopesa yango nde tozali koyambela bapaya ya minene na bakado oyo tozali kopesa yango nde tokoyambela bapaya oyo ya minene titani mbongo wana ezali kozela bisika mingi fokobongisa badra ezangi babulangeti ezangi makambo mosusu oyo bapaya wana bakosalelaka ezangi na tinsani na mbongo wana tokopesa yango nde ekosalisa ekosunga
nyonso wana ezangi epai ya tata molimo mosanto yango tozala na volonté ya kopesa na bakado na mbongo oyo ekosunga topesa ndenge esengeli po ete manso lelo ekoka kosila lelo lobi tokozala na grand devoir ya koyamba bapaya nyonso wana bazali koyela biso yango po ete lobi ezala kaka remise ya bakupe na avant midi po ete na bapres midi wana tomilengele po ete tokoka koyamba bapaya kopesa maboko na tata molimo santo yango mpona lelo tosilisi boye nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen Amen. Ika tokubikeno moko totonda lusiamu sututambuli kwa sejeto mozola kwa se ye mwana etata mwana belela munkumbu se ye mwana ye tata mwana belela. Mes chers amis, au nom du Père, Papa, qui Solokele Lukelo, du Fils, dit Papa Dialunganani, et de l'Esprit, dit Papa Diangenda Kuntima, les trois glorieux en sa divinité, Papa Simo Kimbangu Kiangani, le chef spirituel et représentant légal de cette institution divine, ici des cieux, issu de cieux, qui s'est matérialisé ici-bas sur terre depuis le 6 avril 1921. Nous sommes donc en live de Nkamba, la Nouvelle-Jérusalem, siège international et universel de cette institution, où nous poursuivons les festivités marquant le retour de Dieu, l'Esprit de vérité, Dieu le Saint-Esprit, après avoir séjourné hors de Nkamba depuis 1921. La date anniversaire, c'était en 1960, où son corps est rentré à Nkamba afin de venir accomplir la parole du prophète Ézéchiel. Ézéchiel, dans son chapitre 37, verset 26 à 29, où il avait dit, eh bien, je établirai mon sanctuaire au milieu de vous, mon corps sera donné comme don, je serai votre Dieu. Ainsi donc, il a fallu que le corps de Papa Simon Kimbangu revienne dans son lieu naturel où il avait décidé de matérialiser le ciel physiquement. Car Nkamba, c'est le ciel, le cieux matérialisé physiquement ici-bas sous le soleil. Ainsi donc, ce corps arriva à Matadi Mayo dans un premier temps à Kinshasa, du retour de Lubumbashi, à l'époque dans le Katanga, donc à l'époque Elisabethville, parce que ce corps, après avoir purgé 30 ans de prison, dans une cellule qui mesurait 1,80 m sur 80 cm de large, ce corps fut enterré précipitamment. À l'époque, quand il se transfigura, parce que le Saint-Esprit, Papa Kimbangu, a plusieurs formes physiques. Cette forme physique qu'il avait pris, l'enveloppe qu'il avait portée en 1921 à 1951, cette enveloppe-là était enterrée pendant 9 ans. Le chiffre 9, le chiffre de renouvellement, Papa Nsongenzila, le conseiller de sa divinité, celui qui vient nous remettre de mettre un message aussi important tout à l'heure dans cette troisième journée des festivités, il a soulevé un fait. Quand ce corps-là arrive à Matadi Mayo, nous ne vous parlons pas de l'histoire, mais il était rentré en Nkamba hier le 3 avril. Et le 3 avril, il a fallu que un de sa postérité, l'aîné, le garçon qui est son Ndoyi, qui est son homonyme, et c'est lui, justement, aujourd'hui, qui est le chef spirituel de l'église Kimbangu, son incarnation, parce que en 1951, il a bien signifié à ses enfants. Vous, les 3 enfants, vos femmes respectives sont enceintes. La femme qui accouchera d'un garçon, c'est moi Kimbangu qui est revenu de nouveau. Effectivement, c'est comme ça accompli. Nous connaissons l'histoire de Tata Dissoueme, un natif de Bazangungu, qui a vu Papa Simon Kimbangu rentrer. C'était son enfance. Et ben, il est allé recueillir Papa Simon Kimbangu, qui a gagné, donc il naissait, dans la lignée consanguine de la deuxième, de le retour de Jésus-Christ sur la terre, Papa Dialonga Kiangani, donc au sein de Papa Dialonga Kiangani est né donc Papa Simon Kimbangu Kiangani, donc le grand esprit qui se renouvelle, qui a repris corps physiquement.
Ainsi donc, ceci se déroule donc à Kamba le 12 octobre 1951. 12 octobre 51, eh ben, 4 avril 1960 plutôt, Papa Simon Kimbangu, ce dernier donc, Kiangani, a 9 ans. C'est lui justement, à l'âge de 9 ans, qui fait office d'accueil de son grand-père, qui est donc lui-même déjà, qui revient de nouveau sous le soleil. Ainsi donc, voilà comment l'histoire se renouvelle, comment l'histoire se prolonge, la perpétuation. Le Christ est clair. Il va falloir que moi je parte pour que je vous envoie le consolateur. Ce consolateur, beaucoup d'autres, certains ne sauront pas, beaucoup ne sauront pas, mais vous le saurez. Et moi, je reviendrai, et c'est lui donc Papa Simon Kimbangu qui a pris une autre forme physique. On a personne de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Ainsi donc, à 9 ans, nous ferons état de chiffre 9 normalement justement. Nous, en Mandomé, moi je suis dit à Congo, comme Mazaïdi à Mandomé, j'enseigne cette science que Papa Simon Kimbangu a disposée, où nous expliquons les faits spirituels scientifiquement. C'est donc en 1960, Papa Simon Kimbangu Kiangani, donc la troisième forme physique, parce que dans l'entretemps, il y a eu Papa Diangenda Koutima, qui est la deuxième forme physique de Papa Simon Kimbangu. Donc, Papa Diangenda Koutima, c'est lui le structurant de cette essence divine qui a structuré, comme je dis, j'appelle le structurant parce que c'est lui qui a structuré le premier reconnaissant officiel de cette institution divine en tant que chef spirituel, Papa Diangenda Koutima. Mais l'institution civile, l'institution spirituelle, elle n'est bien, et bel et bien née le 7 1921. Mes chers amis, je ne vais pas vous tirer en longueur, mes confrères là-bas en Kamba vont faire un commentaire. Nous ici à Paris, dans le cadre de la radio-télévision Kimbangis, au sein de cette structure qu'on appelle cette branche de la Ratelki, enfin, je veux dire une interface de la Ratelki qu'on appelle Média Kimbangis, dans le Médiaki, c'est-à-dire que c'est cette mutualité que nous avons, on essaie de mutualiser les communicants de Papa Simon Kimbangu parce qu'on est tous des disciples de divinité. Donc nous voulons relayer ces informations. Nous voulons remercier ceux qui ont été avec nous en suivant cet oracle de Papa Fumambanza, que nous appelons affectueusement Tata Nsonganzila. Parce qu'à Nazareth, il avait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc c'est lui qui montre le chemin. Ainsi donc, Tata Nsonganzila a parlé au nom du chef spirituel, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Simplement, ce qu'a vous signifié, en tout cas, merci de votre attention. Je vous souhaite un bel fin d'après-midi, exactement sur la place de Paris, 15 h. Mais là-bas en Kamba, il est 14 h parce que nous avons un décalage dorénavant d'1 heure entre l'Afrique centrale et l'Europe occidentale. Voilà, donc le calendrier, il y a un petit changement d'horaire. Ainsi donc, je vous souhaite un bon après-midi comme je disais tout à l'heure. Merci à Papa Sarah Asundi, Maman Karine Emmanuel, Papa Ramzi Kilou, mon collègue, mon collègue étudiant à l'époque, Papa Bavanswari, depuis la Bretagne, bonjour à toi. Mon grand frère, Papa Joseph Idéal Mandouakila, un grand nom de la famille Kimbangu. Merci à toi, Papa, d'avoir suivi. Et Papa Emmanuel Diaranga, Tata Emmanuel, Tata Kimbangu Dayeto, Yaleni Mawele, Mukumaga Pernetti, Mfunu Kufuidi, Tovanga interview, parce qu'on Kimbangi, Manazei, Mukumaga di Bunda Toko, di Bundu Kunsia Mputu, Tukata Lungisi, 40 ans, il y a reconnaissance. Papa Diaranga, bonjour, là, docteur Tata. Papa Denis André, bonjour. Oh, le directeur, le responsable adjoint de la geste Kimbangis en France, le grand Mike, le grand politicien de Kimbangu, Mike Nsaku, bonjour. Et évidemment, je n'oublie pas le bâtonnier, qui était parmi les premiers téléspectateurs de cette communication. Merci à vous et je vous souhaite un bel après-midi. Que Papa Simon Kimbangu nous continue à nous donner le souffle de vie nécessaire afin de faisons faire le travail, son travail convenablement. C'est donc une communication de sa divinité, de votre humble communicateur, Wenda Kubatele, Diakongo, Nkomazaï de Bandombe. Ouh, pas moi, non, donc, Batade Siribuna, tout faut que mon compte tout ça là, c'est Tata Kisolo Kele, moi, Tata Lungana, Yé, moi, là, Tata, Simon Kimbangu Kiangani, tout le monde. À bientôt, très bientôt, au revoir. J'ai l'enfant là, je vais vous mettre l'exposé, s'il vous plaît. À bientôt,